Voilà, bande ko bana some kolo Congo ya solote Congo oyo kimbangu wa monela kipasi bolimbisi ya solo bandi na mwango nga muke na bozongi sima ya solote bande ko bana some kolo Congo bomoni biso ke paysage ya mususu ya solo bande ko meto lobike fukaka to lobela bino maima so to bombela kibino. Voilà bande ko bana some kolo Congo balandi wa biso ponso na kati ya TV lola kamvulu kimbangu. Ya solo bande kolo sako kati maboto na bino banso bako na biso na tango oyo. Voilà. Bande ko bana some kolo Congo lo sako kati na mboka na bino na makombo ya tatu kimbangu na ntungunwa na kombo ya mama kipa vita ndona na kombo bankoko na biso banso oyo bayebaki bonene na tata nzambe mpungu tolendo. Yango biso toye po ete tolebela bino maimaza koleka na kati na mabele kolo Congo. Voilà. Congo oyo tasa kimbangu wa monela kipasi nde biso lelo ne takoloba awa ya solo tobose na biso nyonso oyo elekaki na bambula eleki na kati na kolo Congo tobose ni pote tomiyebi te toza banani bande ko bana some kolo Congo lo sako kati na mabota na bino ba ibanso bo puste pemele le tanda bango pote to na lombango pote biso bino kombo mesenike to ye pote to pesa bino oyo to bombela ke bino na mokona lelo ya solo bande ko bana some kolo Congo sika bozali na kanisi moko na bino ayebike ya solo Congo ezana likama Congo ezana problème na kati na Congo bande ko bazana kati na kolo Congo ba miyebite baza banani tolo baka mikolo nyonso est-ce que to miyeba katoza banani ba so balibite ba bibi na bango te baza banani alors toko tika bino bo miyebite bozela oyo akota ataki bino na kati na singa na kingo oyo ataki bino kati na singa na loketo oyo ataki bino na singa na makolo yende ako bimisa bino esika ataki bino n'est-ce pas c'est ce que vous voulez ya solo tulako bele na komo ya tata kimbangu dans tongo mama kipa vita ndona na komo bankoko na biso ba divinité na biso oto bela kabilo ke ya solo bande ko to luka bango to bele la bango po ete mokili ezale ko kende ndenge to kanisa kite mokili za ko kende mabe ba oyo basalaki mabe na kati na mokili pona bango bayebi ke tango na bango esili mais biso ba oyo basalaki mabe toyebi ke te esengeli to garder bango po ete ba continuer kosala biso mabe mingi na kati na biso bayebi ke te kaka bango nde bato batiaki biso singa na kingo bakolongola biso singa na kingo wana eleki bambula boni eleki bibu boni bandeko nanga bana sume kolo Congo to mitala biso moko en face to lobake non to ana problème to zana problème ya solo ke to pesi matondo na tata kimbangu dans tungulwa to pesi matondo na mama kipa mvita ndona to pesi matondo na bankoko na biso banso kaka nkuku mpemba oyo bako sala musala pona kati ne kolo Congo pona libération ya Congo mais bango baza ko sala na monde na bango bako sala spirituellement bako sala na ndenga molimo mais biso to boyi bango basalela biso to boyi to bite tika biso kana ndenge to zalaki to lebi ke to tika la kana ndenge to zalaki Congo bana somi kolo Congo kene wapi toko kene wapote na tango toko belela bande ko boyebi sika to komi bande ko boyebi sika toko kende bande ko alite to mesana biso tika biso ndenge to mesana to tika bino bayo ba etangamaki na kati na bango ke bako tika na play bazali bako tika la to bundi be mingi to lebi be mingi ba mingi bako tika la kaka ndenge wana kondani to na lombango esengelaki to sala émission te parce que ya ba pare tungisi biso bomoni tozi secours moko urgemment to omoni position écran eza ndenge mususu donc c'est à dire que tozaka na mutungisi mususu appareil ko tungisa biso réseau ko tungisa biso tona bitumba vous le savez bien omoni lelo appareil etelemi ndenge mususu toyebi te ndenge bozomonela yango kati na mabota na bino bozomona ndenge mais le plus important pour moi est que na passer bino message
message akopase bino ke bomiyeba boza banani, bomiyeba avant tout ke boza banani. Papa mama makambo eza koya liboso na biso, biso moko toyebi te ke ezolela biso mabe. Voilà, tolobi nini, Congo ezali faible, trop faible. Congo ezali en voie de disparition, n'est-ce pas? Mokili mobimba lobi ke te Congo eko disparaître, mokili mobimba lobi ke te babe na Congo baza ba faible, Congo eza faible. Mais est-ce que ba oyo baza na kati ekolo Congo bandeko na biso ba miyebi que dans ce moment toza plus faible na monde? Est-ce que bandeko na biso baza na kati na Congo na bo baza na kati na diaspora ba miyebi que na moment où nous sommes considérés le plus faible, maillot faible équipe, maillot faible ya Congo eza Congo. Toko mituna tozangi mitu ya batu oyo baza compétent ya kotala ke non to sauver bandeko, to sauver Congo. Biso to souhaiter to ko kuta yango akokufa. Oui, nani abomaki Congo, nani a détruisaki Congo? Banguna. Banguna ba se complotaki pour na ba détruire Congo. Effectivement, ba longaki nango pote tozana armée te, tozana administration te, tozana police te, tozana eloko te. Nous sommes dans une jungle. Nous sommes dans une jungle bana mama Congo, botala soko bibine bandolbi na utop na uti la jungle. Bandeko, cette jungle, où est même que l'eau te perd de plus de 20 millions de Congolais. Sommes-nous conscients? Tout le temps, nous sommes venus depuis hier, depuis tout. Est-ce que tu es conscient? Il y a quoi que tu es dans la jungle. Tu es conscient? Tu es que beaucoup marché très mal. Si nous sommes vraiment conscients, posons-nous des questions. Tu es nani ayako sunga Congo? Nani ayako libérer Congo? Nani ayako bikisa mama Congo? Oui, tobeta tonne, tobenga ba américain, ba ko bikisa biso, tobenga ba français, ba ko bikisa biso, tobenga Rwanda, ba rwandais, oui, ba tuti rwandais, ba tuti bokele biso mawako. Mais les gens se moquent de nous. Quand on s'agenouille devant cet outil, et quand nous sommes conscients que dans notre armée, dans notre administration, dans toutes les institutions du pays, il n'y a que cet outil rwandais là qui sont bien positionnés. Est-ce que vous pensez que les autres ne voient pas? Est-ce que bino bandeko boza na kati na pouvoir? Bino bandeko boza na kati na institution? Est-ce que boyebi te qu'à l'extérieur na bamboka nyonso na mokili que bayebi que oui bato wana bazali commandé par des tuti rwandais? Boyebi yango te? Bokanti bayebi te? Tout le monde ba pays nyonso bayebi que nous sommes là na kati ya piège aux occidentaux basali la biso. Qui sont ces occidentaux? Ce sont des Américains, ce sont des Français, ce sont des Anglais, ce sont des Belges. Oh, bah, ça, la base. Ok, le topic, Congo kufa nangote, mboka ngoza ko kufa nango banakala. Nani va comme ça biso to kufa banakala? Ces occidentaux là. Et nous sommes là en train d'applaudir kaki. Non, kaka bango. Baya, ko bango ba bomaki biso, ba bosanaki, le ba ko bikisa biso. Mais chers amis, tout ça wapi? Tout ça bana mama Congo. Tout ça pour nous kanisa que te, bako yaka jamais, bako continuer parce que nous sommes des ignorants. Tout ça ba ignorant na kati na oisa ko leka na kati na kolo Congo. Tout ça ba ignorant ba naïf en plus. Il y a ko tela que non mboka za ko kufa et batu Seigneur ba libérer mboka ba bimba biksa mama Congo na le kamutoza nango biso. Le biso moro inconscience et autres travailler pour nanini, pour les moyens, pour la bambongo. À cause d'argent. À cause d'argent, aujourd'hui, les Congolais vont préférer brader. Oui, voilà. Brader Congo, teki Congo, sali Congo, nous sommes légui, et c'est bon. Mais vous voyez, bateau yo salakeke. Les loba konzi wana bazala kati na mboke kolo Congo, ils sont très contents. Ils sont très contents de constater effet. De constater, pardon, rentabilité. Il y a oyo bango wa semaki. Voilà, nous sommes arrivés là, il fallait arriver. Voilà. Et oui, surtout les Belges, ils sont très contents de voir que le Congo est par terre. Les Américains sont très contents que le Congo est dans la jungle.
Les autres, les occidentaux, les impérialistes, ils sont très contents. Il y a que voir que, oui, tous les bradé Congo, tous les Congo, biso moko, banasome Congo. À cause d'argent. À cause des papiers. Ça veut dire quoi? Bana mama Congo vous bandeko boko telanga na kati na Gombe, na kati na Makampane, na kati na Kitambo, na kati na Maluku, na kati na Kinkole, na 4 coins ya Congo, na Mongafula, bofana ndako bozo talanga na tuni de bino. Boko tika bana bino héritage oyo. Boko tika bana na bino parce que muta ko tika éternel bana mukila zati. To raisonner. Boko tika bana bino héritage o ya mabe o ke no to kuteke ndenge wana te. Oui, to tika ko peka ndenge wana. Oui, boko teka ndenge wana. Oui, 18 ans, bo tika ndenge wana. Oui. 7 ans, soit 14 ans, bozo kene oyo, bo tika ko peka ndenge wana. Alors, toujours kene wapi? Toujours kene bilan nini? Chacun de nous a mécontent bilan o ya contribué na mal na Congo. Pour na mbongo, pour l'argent, les papiers. Ah, bana mama Congo, jusque là. Bandeko, nazo lobela bino parce que na lingi bino boza bandeko na ngai. Na bisi bino ke ekoza la somo na mikolo zako ya po ete nyonso tolobela ki bino ekozo ezo lekane leko oyo. Karma pe kaka na leko oyo, karma ya Nzambe na leko oyo. Oyo akopinir batu ne leko oyo ekole. Ndeko, bako pinir yote na lola. Bako pinir yote se wapi kaka awa ndenge tozo kede kaka malembe boko mwana bino moko ngaye ça ne va pas. Oui, totala boy bana epoka Mobutu babomaki balobaki nini alobaki boko liana. Oui, effectivement to bani ko liana. Après moi c'est le délige délige yango wana. Mais délige yango bandeko to solo la délige yango e frappé ka ba congolais bango moko te. Bana na bango moko bakoti na kati na délige. Bana na bango moko bakoti na kati ya koliana. Il pleure maintenant. Le mal oyo ba papa na bango basalaki. Bon vancier, n'importe comment Mobutu, bana Mobutu, bana bon vancier, bazo futa yango. Baza na poto, basomba ba villa, ba nini mais ça ne va pas. Bazo lela. Ah, eto ça ndenge nini. Mbongo etikeli combien kuna? Ezo okita. Eza okita. Nana ko bakisela yango po mata jamais. Etumbu yango wana. Bazaki na ba villa, bazalaki na ba château, baki na nini? Bazaka nango soute, bateka nyonso, babotola bango nyonso. Et enseigner bino rien. Bandeko. Et c'est qu'on enseigne bino rien bino blozana nous vivants. Non, ce qui se passe là au Congo, bano bazo souffrir à cause de leurs parents. Pour tenir tango wana, tango bano le bela bango bokeba bino bokoliana. Bokoliana, après nous c'est les délices. Eh bien oui, délices avec vos enfants. Avec vos enfants. Avec vos petits-fils. Et bazo souffrir. Bakom escroc. Bakom ba feman. Bakom ko sala ba détournement. Bakom ko trahir. Et tout. Et tout ils étaient là. Et ça le combat siècle boni. Combien de décennies? Bandeko, botala, tozonga, kodozonga, totala sima, tozonga batuma. Ah, ils étaient là. Ils avaient des millions, des milliards. Ils étaient des intouchables. Mais tokomi ona bango wapi. Na biso na bango, tokomi wapi. Bakante ka bete ki tolo l'époque wana ke oui, biso mais lelo, bakomi nzela moko, na ba oyo bango ba betaki, na bo bango ba fingaki, na bo bango ba boaki bali ya malamu. Tosuki wapi bandeko na ngai ezakaka ya pasi ya komona mais ils ont servi de leçon te. Ce qui est bizarre, ils ont servi de leçon te na boy bazana ba vivant. Que bana na biso pe ba komona makambo yo bana ya batoyo bazalaki na kati na pouvoir na époque wana pote batata na bango basalaki mabe et bana bango bazo futa lelo. Bolingi bana na bino. Ba stratégie que vous montez là. Oh non, toko chambongo, toko chaba millions kuna. Mais c'est fini avec vos fortunes. C'est fini. L'argent, vous avez l'argent liquide. Et il y a une valeur. Ce que vous avez beaucoup na yo, mais vous avez une valeur. Attends, vous avez une banque. Et vous avez une valeur. Attends, investir. Parce qu'il y a du sang attaché par rapport à ça. Makila ya ba congolais ezana kati ya mbongo wana yeba kango ke tata mama ko makila ba congolais ezana kati ya mbongo wana papa mama o sala musala mpunda. Croyez-moi mes chers amis, to lingana to luka bosoro
tocha bosolo na place tata kimbanga lobi bosolo bolingo mibeko mpe misala mama kipa mvita lobi mama nzigale ba mama wana ba koko wana ba bundela ki mabele kolo kongo e bon biso moko toliko bundela te tokansike nyonso ko yaka ka ndenge wana ale totala ndenge nini e ko yela biso ndenge wana. Voici la différence entre la religion et la spiritualité. La religion exige la croyance. La spiritualité exige un chemin. Un chemin qui remet en question chaque croyance. Un chemin qui remet en question tout ce que tu as appris. La religion te donne des réponses. Elle te dit quoi croire, quoi craindre. Voici la différence entre la religion et la spiritualité. La religion exige la croyance. La spiritualité exige un chemin. Un chemin qui remet en question chaque croyance. Un chemin qui remet en question tout ce que tu as appris. La religion te donne des réponses. Elle te dit quoi croire, quoi craindre. Voici la différence entre la religion. Alors, mes chers amis, voilà, tant que le bilan que tu sens que fort la sabino, tu sais que ni wapi na kati na Congo dans totila. Alors, na Congo dans totila, ce qui te tient bolingo na Nzambe tatate, tu reçois rien. Bolingo tout d'abord, ya Congo. Bolingo ya mama Congo, bolingo mabele. Ce que zangi bolingo mabele ndeko na nga, je t'assure que olingi Nzambe te. Ce que zangi bolingo na mabele. Pour ça, le week-end, tenga la lingi bolingo mbongo na ko brade ango nyoso. Yom do kona ki ango te. Bino batu bo kona ki ango te. Bo kona ba minere te. Maintenant na kona ki ango na chaka na mabele tata Nzambe. Mais Nzamba zo meka bino te bandeko. Nzamba zo meka bino kotala niveau nini bozo comprendre que mabele wana ba minere bino bozo le ba ke toko brade. Pour te ba garder biso na sécurité to ko pesa bango nyonso pour te to changer ka ba donne mais ba donne wana bandeko est-ce que ba be na Congo ba so bénéficier nango pour vous êtes des gérants tant ba bengi o lui aux gérants faut bien gérer pour te moko na moko be na Congo à profiter à lire bien à mena bien à vivre na courant à vivre na mai à zala bo moto ya malabu mboka etongama pour Congo eza mboka ko lesa mokili mobimba ce que boyeba kango te na après na kabino Congo, marque bozo seka ngo lele kufa nango eko kufa te. Eko kufa te Congo. Eko zala balkaniser te. Choix na bino zaraki vendre balkaniser le Congo, vous avez fait un bon choix pour vous. Eh bien, on verra bien. Ce que tata muto akela mabele wana, ye pa senge na bino kakeno, bokata ko mike ninga bakata Yougoslavie. Bokata mikimi ne bakata Soudan. Bokata mikimi ne bakata ne ba bradaki Nouvelle-Zélande, Australie, bamboka na nyoso. Bino bokote na kati na jewana o ya solo ka ba reptilien. Bonité. Pour va protéger biso, il faut to servir bango, basa na nyoso balingi. Ah, bon ba check bino bokonzi pour ne pas ko batela. Mokonzi tina na ye gardien. Gardien o batela. Mais est-ce que bozo batela? Bo bateli mabele yango a Congo. Bo tosi ba principe o bankoko batikaki. Ngale ya kanikambo wana ba principe o bankoko batikaki. Yango nde eko sambi sabino. Kozanga ko yoka ba principe ba like ba kere na s'il vous plaît. Ba like ba kere na bino to se pela lango big. So mon tozo ko se kasa 4 comme ça pour te to satisfaire bino kaka to pesa bino. Oya ndeko yoki awa e bimi nango papa nana besoin na yote. Naza papa maman naza na besoin de la chaîne OIT. Chaîne ezali chaîne ya conscience que ezoko conscientiser bino et ça va éveil patriotique. Alors ce que moni ke oyaka non ba ventir kene ko luka ba chaîne mususu pour te ba chaîne mususu lelo ba lati ba makamususu. To moni mona mwasi wana docteur abeke bata asalibo ba chaîne non se comme yango. Na mibali na basi commentaire yango. Na mibali na basi mais nazo tuna bino bandeko. Tozonga sima tutala tuza bato leto montelo sabino makambo za ko lekana kivu bazo violer ba mama bazo égorger bango bazo kata ba kingo bana mike ba innocent makile zo tanga pour bo sala be mission ndenge wana ti bozo sala mission pour na mutu moko poto zo ba vie yo sur sala mission ba chaîne nyose komi na mibali na basi omoni he docteur wana tikato lukanano ben infirmière wana tikato lukanano ba nani basiraki na ye ba piniri ndenge nini jise salami ndenge nini akuna non ba conduire lui oui c'est une distraction
Allez, tika ba on a 4 distractions. Vous êtes tous là-dedans. On gagne quoi dans cette histoire? Oya mutumoko. On laisse des millions de personnes massacrées, égorgées. Personne n'en parle. Personne n'intervient. Bon, moi, tu es dans malédiction. Dis, tout raisonner entre nous. Bon, moi, tu es que la malédiction. Regardons tout autour de vous. Botala. Et là, on nous commente à Kaming. Qu'il y a des bêtises pareilles. Ah, bah, bêta qui est mbata. Au moins, il y a des docteurs à moi, salaki. Allez, bino, nous sommes machin comme. Eh, qu'on a suite, là, vous avez suite à suivre. Mais quand nous, on vous dit des choses, aux gens, bon, moto na yo. Vie na yo. Combien de gens regardent? Combien de gens partagent? Combien de gens invitent les autres à regarder pour bon motorailler? Ceux qui médecins à ça qui théâtre, bah qui mise en scène pour être bah distraire le binon. Voyez bien go. Et quand on se rappelle bah c'est distraction, bah c'est mise en scène pour être bah tirer attention à binon, bon attention à. Mais quand on montre des choses réelles de ce qui se passe au Congo, na kati na ba zone à conflit. Na Kivu, na Katanga, oh bazoko contre ma village, bazo boma bato, ba maskile zo tang, des millions de personnes bazo boma bango. Moi c'est ba bomi était. Moi suwana docteur a pressé ba mbata. Mais botala, combien bande qu'on a bino basi? Oh ba violé. Oh ba kati ba nzoto na bango. Combien? Bozo discuter ponango. Bozo le ba ponango. Bande kona bino basi oyo bakumba bakati kati bango mitu bakane ku bakati mitu wana bakati mutu na ete mais tala na ba chaîne nyoshe komi oyebi muso komi ndeko omoni makabeleki na kinchi fate mais les réseaux les kana Kivu les réseaux les kana Katanga les réseaux les kana na Nord Kivu na Sud Kivu na Congo pourquoi vous partagez ka wondenge wana te pour nous conscientiser bande kona bino. Que non, tout c'est trop. On a besoin de qu'on biso. France, bah bêta qui sur 34, 35 personnes va koufaki. Monde va mobiliser derrière Hollande. Pour la baïba, non, c'est une condoléance, monsieur le président. Ah, vraiment. 35 personnes. Ah, mais posez-vous des questions. Et pas une abisso. Bah, bon, 260, 400, 600, 160. Donc, jamais il y a moins, il y a 35. Mon kilini ne s'est présenté sur ma condoléance. Bon, président Boni a mon kili, bah, ya, batala nano, n'engini ba kundi bateau na fausse commune. Bah, bois qui bango na kata fausse commune moko. Mais, mon ma beni, bango ba straki na mon kili pour ma mériter sort oyo. Oh, bah, kati bango, mais tout ma kile tangina bana mike, bah, innocent. Mais pourquoi vous n'en parlez pas? Bolobela kango te pona nini, botala kango te pona nini, et intéressaka bino te pona nini. Voilà la malédiction. Yango ne sakabino bande konanga. Oto lubaka ke. Atrocité kozala. Oto sakabino ke. Bokeba ba pona mi bazali. O ba pona mi bazate. Mama Congo ah bon? Eh ben, azoyeba. Ne pensez pas au nazo bansa ba mentir. Tata kimbango dans tout monde. Mama qui peut en fait en donna. Banco qu'on reçoit la divinité na biso. Bazo observer tout le monde. Ba geste nous tout ça là. Ba tourna ba kenda te baza tout autour de nous. Bazo tala ndenge biso to contribuer dans le mal. Parce que sur le lot ba monter stratégie, ba saler théâtre na bango na fille wana. Et bino so me pesi na kati. Na moment oyo mboka ko les ala mobulu. Kuna des centaines de gens. O bazo kata mi tout bazo ko égorger. Personne n'en parle. Personne n'en parle. Bon, on a monté qu'il y a Kibonyama. Et là, Kibonyama. Babomi biso, bapo, bapadi biso. Mboka ezako kufa. Bato bazo le black mboka. Mais les gens, non. Ils sont intéressés dans ma bêtise. Excusez-moi. Na minimiser en côté. Na encourager le médecin, le docteur, ceux qui docteur, pasteur, wanate. Mais, et là qu'on a eu, ezana niveau mokote na haut de centaines de gens meurent. Des centaines de gens qui sont massacrés. Des centaines de millions de gens. Plus de 20 millions. Bobo Sanango. Kebaboma biso plus de 20 millions. Personne n'en parle. Toujours distraction. Business tout de la distraction. Eh oui, tant que coquille, tu joues là comme on retrouve ça. Et bien, nous devons partager. Tout ça, la mission. Vous partagez combien? Vous mobilisez combien? Pour être balanda. Pour être moto na bango.
pona milimo na bango bo recommandaka bana na bino de suivre po te bayeba eloko nyonso na mokili non. Il y a des bêtises comme ça, na bana na ba mama bakangi yete boye te bakangi donc bon monite asambite bakangi yete bango boye bazakuna botuna kate bato bo bango ba sambisa bango bato bazo masala ba massacre kuna banani et na kata parlement na kata sénat de tout qui sont là na kata institution na biso bon mituna kate bato ba bima ndenge ni bon mais tout la kate ke bato na bakota bango bato baza ba commanditaire ya ba groupe armé zo le kakuna bazo bomela bino bandeko butu na mo bazo boma le gars là médecin wana abomité bon mon ki bon nyama na biso to sa différence bazo boma batu to mona importante mais muta beti mutu mbata quelle que soit la circonstance nenga betele mbata komi mokili mobimba biso biso kuna metsa bomi biso metsa beti ba mama metsa beti mwana mwasi wana di ba msuba ba sala ba cagnotte pour te aider mwana mwasi wana. Voilà mes chers amis là où nyama na biso ezali ba msuba ba sala ba cagnotte mwana bozali mero na ye to stili le mbongo te to ça mais bandeko bazako belela bino bandeko to tikali bane tike tozala muta okotela biso te tokobela ba français te tokobela ba italien ba anglais ba hollandais ba nani te po bango bazande banguna na biso moka to 500 mwa miketo za nango to sunga ba deko o baza pre ba bundela mboka baza wana bazo sema et senga mamsuka 10 000 et ça nous 20 000 dollars mais tala nombre ba tozala ba na libanda na le bien et ça nous 20 000 et c'est mon choix 10 000 à Pamba pour te sauver Congo. Na moment où tu vas donner changer Mbalamoko. Mais quand on demande aux gens, bon contribuer pour la le Congo, bah qu'on lia, mais tant dans le petit au monde. Bon ça va, bandeko, allez, tozo tambongo pour te sauver moi la moisi wana pour être docteur à beta qui mbata pour être ah ça bien la gars. Bandeko. Tozana kati na kufa. Tozana kati na kufa bandeko nanga. Ndeko, yozana kati na kufa. Ndeko, mituna yomoko ke nga position nanga ezani. Naza mutu, to nazana kati na kufa. Et loko ninga nazo sala pona mama Congo. Nga na sabele mi kolonioso. Je ne juge personne, je ne suis pas là pour juger. Je ne suis pas là pour juger des gens. Mais nazo ko interpeller bidon nazo ko loba bana mama Congo boyeba kam tozo sala contribution tozo sala pour être biso moko encourager le mal o ezo sala na Congo biso ngana yo tozo na sima mal wana te souhaiter et continuer te souhaiter ba bomaka bandeko te souhaiter bana mama Congo ba lelaka voilà tantôt tout bandeko to sala ni bandeko to sala bandeko papa sayala to sala ndenge nini biso sala papa ngana le bino ba congolais ils ont intéressé bangote débrouillez-vous ils ont intéressé bangote bana makamususu bazana singana kingo voilà réponse kana ko pesa bandeko o bazana zamba o bazako bunda mikolo sur téléphone papa c'est là tout ça négéné bon to bako c'est la bino bon ça quelque chose pour te déplacer bato bakene nous protéger bato bazo longwa kuna na Bukavu pour te baya to tchabango barrière to sala bango boy bon moni ndenge oui c'est bien bon, c'est une bonne idée mais ba moi ko tape mais bino boko sala te kuna condition bandeko nani akosala ndeko ngona ko bimisa mbongo ndeko ngona ni o aza prêt abimisa mbongo a aider ata 5 dollars. Beaucoup parmi nous, si toloba, mandeko. Même quand la chaîne apparaît en baby. Apparaît baby. Tu comme tu utilises mon elo comme ça. Le tolbandeko, et senga kaba moyen. Pour ça amortissement ezali. Et ça. Mais bon ça prépare na kozira. Papa ça le bini ko lelo. Ah lelo le bakite. Lelo le bakite. Sur appareil koufe sur bolingina appareil baby. Na salani. Na senga na nani. Poto bon ça pareil. Tala kibunya mana biso. Esika to sali. To linganité mes chers amis.
stocké na ngotiwa pour ndeko sala pour intérêt commun intérêt à Congo mobimba intérêt ba bena Congo nyonso bokandi ke internet zayanga ufuna futat ba minda oui il faut futat appareil yango il faut futat le balobi tetete wana intéressé bisote to linka soki bo sali biloko moko boye ba mususu wana baza attiré parce que monaki moi ça fongoli mako makile bibi tout à l'heure makolo ngo ndenge na fongoli c'est ça et c'est que vous êtes intéressé c'est ça en réalité tout ça honnête vous êtes attiré parce que bon monde battre bino vidéo moi ça fongoli makolo total et le connaissons les kakuna total et comme est très intéressant. Mais kuna botale ke ba fongola makolo ba kata bango ba mako ni bo sala ni bana mama Congo bo sala ni ba ndeko na bino ba boma des centaines de millions de personnes ba boma bango bo sala ni pour ne bo partager bandeko to se mobiliser allez bata France bolobi nini bata Angleterre bolobi nini bata nini bana mama Congo to zali awa boko mona tumbu tokozwa boko mona bitumbu tokozwa po ete tolinko tosa te boko mona bitumbu tokozwa na mabota na biso o tokobana kolela tobi imusobi te ngala yokaki te nokena interesaki nga te ayoka interesaki yo te nani kama mama Congo te ngala lingaki achakaka mwasi wana achaki makolo boyi so azotia biloko ne wana makambo ne wana spirituel wana bonzambe wana kimbango na ye wana mama kipa mvita ne wana etalinga te biloko pamba c'est moi cette histoire là laisse ebele balobelaka biso ndenge wana me tozwa na bolingo to na ngona biso na bino bolingo tozala yango biso na bino bandeko tozali awa kaka na chaîne oyo oyo koya lobi ndeko na ngai nalobaka eza mpona kobangisa bino te mais c'est une vérité, il faut dire la vérité. Il faut koloba ndeko vérité mpo bandeko bazoka na bango te tokoloba nini c'est la vérité ke ezoya mabe biso mo bandeko bana so mikolo Congo etali biso te etali banani etali bato misusu wana bandeko bana so mikolo Congo toyakana kobenda bino matoyi ke ya solo nyonso ezosalama mingi na bamoma oyo ya air ya verso ekomi mingi distraction bazocrée bévénement e bakotika kocrée te pour vous distraire parce que distraction eza te bokoattirer attention pour chercher la vérité. Bokinga très bien. Le Congo est faible, trop faible. Le Congo est en voie de disparition. Le Congo, il y a manque de compétences. Il y a manque de gens qui réfléchissent, qui ont une vision. Bato a vision bazate, bato bazana compétence à côté non bon, tout le monde se donne sur l'argent. Parce que je me pèse à bon, n'a pas yiba combien, n'a pas détourné combien, n'a pas besoin combien, n'a pas besoin de pour qu'on ait un bon. L'argent. Ndekonangai, boyoka. Que chacun de vous aille baquer. L'argent que vous voyez là, qu'on parle d'argent, les détournements de fonds, les détournements de fonds. Batouaya, comme dans le cocha kozwa. Et là, il tombe. Et ça, punition. Il faut chercher encore davantage à avoir beaucoup d'argent. Chercher à avoir ça beaucoup. Et de tombe. Pour y avoir au fond de lui, au fond, on a dit non, mais où j'irai avec ça? Toujours le bawat. Non, il y a qui te dit que non. Fini. Fortune à bangon se s'effondre. Faillite. Et au bêta. Amérique. Faillite et au bêta France. Occidentaux ne sont faillite et au bêta bango. Mais, ils fabriquent la monnaie. Ils fabriquent un bon. Très bien. Les États-Unis d'Amérique. La France même fabrique l'argent. Monnaie, papier, même pour les pays, plus de pays africains. Mais beaucoup me posaient question technique. L'Amérique fabrique l'argent. Tout est contrôlé parce que, comment on a state. Ils ont bien privé à state. Ils ont fabriqué Kango. Oui, c'est l'argent. Alors, dollar. France a fabriqué euro. Allemagne a fabriqué euro. Mais, qu'est-ce qui est bizarre? On ne comprend rien du tout.
bafabrikaka mbongo ya bango ndenge balingi bakosala planche bien ndenge babengaka yango tsoka des centaines de conteneurs mais balobi bakokwea faillite bozolelanga très bien bana mama Congo balobi la faillite est là donc crise mpiaka donc ça veut dire que c'est fini et bon yo muto zana ngo kaka quelque voilà diga très bien jusque là yo ndeko lengo zo beta toro ke non yo okwea te ozana ngo quelques blocs kaka mais muto a tourna kango asala kango ako sala ngo des centaines de conteneurs alors la crise est là nous allons bientôt tomber en faillite mais bako fabriquer pour le mokil mobiba pour papier la papier et où tu pas na biso où na Canada ba papier ça na zamba ba nzete c'est belé ou bien ça papier bako fabriquer tamuta ko ça bango teke non vous avez fabriqué beaucoup non on arrête là non na mafia bako fabriquer na bango ba coup de contre bango ba coup ba institution bango ni sous contrôle na bango mais bon mi tuna te comment vous ko na faillite et bon yo zana mukeka bazo pesa yo non le Fonds monétaire international va aider le Congo et oui l'aide au développement va débloquer 50 millions pour le Congo bino ba bino ko trembler 50 millions 500 millions et ça ko yate et ça ko ya bon tout ça la bango ni te les tapis rouges pota le kawana oui mutwana maneti pa talebi bon ngapona pesa bino mbongo wana et sengena bino bon dima bo pesa bana na bino nyoso ba vaccin d'accord nako aider bino nako plaider auprès du Fonds monétaire international na nini na aide de développement ba ko pesa bino mbongo wana mais accepter tout d'abord condition la pesa bino bo accepter to stériliser bana na bino nyonso des générations ba ko botate yo ndimi pona mbongo o ba pesi mais mukolo mbongo o asalaka mbongo lobi malgré tout ça ngo belé mais tout ko ya faillite si yo éviter quoi faillite yo ndeko na ngozo landanga yo ministre yo président yo député yo sénateur yo esika nyonso yo ozali na fonction so ozali nango ozo bituna teke bango bazo quoi faillite bango ba fabriquer kango bongo nga mutu na zwaka kango po ba numéro ba na chaka wana signature za wana za ngate mais bango bazo quoi faillite mais ngala zwaka na sima na bango na kokoma nani bana nanga ba kokoma nani bino bato bozana kati na poto bande ko na ngai bango ler bazolo bake faillite ezo kwela bango est-ce que vous êtes prêts à dire que oui toka chango babeke to quoi faillite bayoka chango na loba ba mbule bele na banoko loba o nyo sa loba ki mabana nganga o salamate faillite za wana euro fini dollar c'est fini faillite za wana yo bomba na ndako yo bomba million bango mo ba kolo nango ba ko faillite bongo yo komani yo banako dépendre na yango on beta tolo que moi c'est l'argent tout sauf ça l'argent moi coûte que coûte l'argent o ningo yo kate makambo ya mbongo elega quelque part c'est quoi dis-moi c'est quoi même makambo important ezali à salle non c'est quoi non monsieur en fait il y a un groupe de gens qui sont venus là pour donner la commission mais on ne discute pas avec eux est-ce qu'on va leur demander 20% 30% que vous pensez oh mais non et pour moi c'est combien je vais gagner combien dans cette histoire bango nyoso ba komandenge wana moi j'ai combien là-dedans dans cette chose j'ai combien donc course à avoir la fortune course à avoir mbongo tout pour nous rien pour les autres non non donne-moi je vais avoir 30% parce que je dois mettre l'électricité donne-moi ces 10% parce que nous allons organiser pour mettre de l'eau et mettre la première étage dans chaque ndako rien mes chers amis rien non, donne-moi, tout ça. Amen. C'est combien? Les miens, c'est combien? Bon, vous avez mis ça. Ok, mais monsieur le président, on vient avec ça chez vous. Non, virez sur cette compte. Vous virez ces comptes-là. Ces comptes-là d'où? Oh, compte il y a Banque Morizan en Suisse. Compte Banque Morizan en Caraïbes. Compte il y a Banque Morizan en Amérique. Compte il y a Banque Morizan en Belgique, en France, à gauche, à Dubaï. Oh! Et tout bouté. Et sa punition. Aujourd'hui, orozong sera bango comme ça ngo banani ya bango mbongo ngane ute pana bango yo zi yango ozong sera bango mais to raisonner non
Raisonnons, s'il vous plaît. Baninga bako finga biso. Ba faible. Ils sont en voie de disparition. Le Congo, le pays le plus faible d'Afrique. Oui, le Congo. Acceptons. Pour le lot, les faibles vont disparaître. Mon frère, Mouta Kosayo qui te oh, Azo bata Somalie. Oh, bata Pakistan. Te, Azo le bela biso ba Congolais. Bazo le bela biso ba faible, nous les Kobe na Congo. Banana Nzambe aujourd'hui, devant le monde, nous sommes des faibles. Nous sommes en voie de disparition. Donc, Congo est en voie de disparition. Moi, tout le temps que banane basale que Congo comme en voie de disparition. Banane. Banane basale que le Congo comme un jungle. Banane basale que Congo le va respecter bisoté partout au monde. Banane va contribuer. Bien à Congo te. Des pères et des mères te. Des pères et des mères. Des pères et des mères, bosa bactères. Comme ça, Congo, là, nous sommes arrivés aujourd'hui. Et nous n'avons rien. Voilà, bande kolanga bana somme kolo Congo, na yaki wana, na lombango po ete sengala ki vraiment, na pesa bino sango parce que Congo est aujourd'hui bradé, bradé. Mama Congo est bradé, il y a ma valeur té. Oh, nous sommes là, ça valeur qu'on protéger, Congo protéger, bana na biso dans les jours à venir. Non, ba bradé ango. Ba liquider ango. Ba solder ango. Tina ba population, ba na valeur té. Eh non, on va aller massacrer dans le Touri, dans les Touris là-bas. Non, non, il faut commencer à Béni et après vous passez à l'Itouri. D'accord? Personne ne se pose des questions, c'est pour dire que, mais on va massacrer. Est-ce qu'ils ne vont pas nous condamner? Ils ne vont pas nous demander que vous avez massacré ces gens-là. Personne. Qui va défendre ces gens-là? Personne. Donc, Banyama. Parce qu'aujourd'hui, quand Moutakel dit non, non, na kota na forewana, na bomba banyama kuna, na bomba. Il y a des fois banyama kuto va défendre que non, et ça période à bomba nyama belé boité. Mais na ba ime bazo bomba biso le kola ko le quand même banyama. Imaginez-vous. Et tout autour il y a batona nyonso, il y a des conseillers. Les conseillers sont des hommes de Dieu. Et ba homme de Dieu wana ba yebi que bato ba konzina biso to pesa ba conseil bango bazo contribuer dans le mal ya Congo bazo contribuer pour na mabele o bankoko ba tikela biso et bon ceux qui bankoko la biso basaki na esprit to za nango lelo ngana yo ceux qui bankoko la kina molimo to za nango lelo ya mbongo tando kuta Congo wana posons-nous des questions à l'air nous sommes total Congo niveau combien nango total boba bundaki na 59 makela bangi tangi na 59 total ba mama ba tata o ba kataki maboko o ba resistaki na mondele et to mituna biso moko pour ne biso to résister na mondele te pour ne ni tolbi non na mondele te mais quelque part un illettré moins instruit ba koko wana ba tata wana ba zalaki ba illettré comme vous voulez bien parce que vous êtes des intellectuels. Vous êtes des professeurs d'université. Bon, maillez les tondabino. Maillez les tondabino dans Moutoub. Regardez ce que vous êtes en train de faire. Devant vos enfants. Vous savez, on dit. Nabino. Naba koko ba leka qui va protéger qui Congo. Bana baza bata maillez. Vous me suivez là. Partout vous êtes chez vous dans les maisons. Vous me suivez. Mais tout papa aux autres talents même na portable na yo même na canapé même na ordinateur nos autres talents papa ça non comme ça semblate faut pas zapper. Demande à tes enfants de venir voir ce que je dis là. Demandez à vos enfants de venir voir. Moi je vais poser la question à vos enfants. Demandez, appelez vos enfants. Soyons gentils. Vous êtes gentils, benga banana yo. Benga bango. Mes enfants, venez, nous allons écouter ensemble tous. Comme ça, tout na banana bino. Et vous, les enfants, demandez à votre papa qui est là à côté de vous. Quel est le bilan de ces 18 ans passés avec Hippolyte Kanambe? Quel est le bilan de ces 10 ans passés avec Félix Tshilombo? Fachi. Bon, tout le batata na bino, bango bazawana dans les affaires. Le bilan, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait au Congo? Bango sabino.
Non, non, attention, parce que là, la réponse est bien claire. Que non, 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 ce sont les Américains. Hein. Ce sont les Américains qui nous ont pris en otage. Hein. Et ce sont les Allemands, ce sont les Occidentaux. Mais vous êtes avec eux. Quand vos grands-parents, quand ces grands-parents quand on dit non devant tout banane, papa, Tata Kimbangu dans Tungunwa a dit non à ces gens-là. Maman qui peut envie d'Andona a dit non à ces gens-là. Maman qui peut envie d'Andona à l'université. Et quand je dis ça, les enfants, écoutez-moi. Demandez à votre papa, à votre maman qui est là à côté de vous. Maman qui peut envie avec quel niveau d'études? Kimbangu avec quel niveau d'études? Ils avaient combien de diplômes? Mais ils avaient une vision. Ils avaient une vision pour dire que, attention, si nous acceptons ces gens-là, nous allons souffrir avec nos enfants. Et c'est ce que nous vivons. Après combien de décennies? Après combien de décennies, tout ce qu'ils ont vécu, et nous vivons ça plus que ça. On se dit, oui, votre papa, votre maman dit qu'il a des diplômes. C'est un professeur d'université, c'est un licencié en droit, c'est un licencié ou ingénieur, c'est un directeur, docteur, tout. Hein, n'est-ce pas? Votre papa qui me regarde là, il a tous les documents. Tous les titres académiques, il a ça. Et quel est le différence entre ton papa ou ta maman qui me regarde, professeur, avocat? Quel est le différence? Qu'est-ce qu'il fait au Congo? Qu'est-ce que ces parents-là n'ont pas fait? Et lui, en tant qu'intellectuel soi-disant, et avec tous ces titres qu'il a, qu'est-ce qu'il a fait de différence par rapport à ces vieux-là, papa-là, de 59, qui se sont mis debout devant les étrangers de non, nous allons vous chasser de chez nous. Mais votre papa, votre maman, avec tous ces papiers qu'il a, il est incapable, il se complote même avec ces étrangers-là pour nuire son pays. Il va vous laisser quoi? Il va vous laisser l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, mes enfants. Les jeunes, l'argent ne fait pas le bonheur, que ton père, ta mère ne te ment pas. L'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur, c'est la terre. Tu me vois, mes âmes abélées. Si vous manquez, non, je vais vous laisser beaucoup d'argent. Il ne faut pas suivre ce tonton-là. Moi, je vais vous laisser beaucoup d'argent. Vous allez rester millionnaire. Dis à ton papa, dis à ta maman que maman qui ment. L'argent ne fait pas le bonheur. Ce que tu vas nous laisser, à moins de 10 ans, nous n'allons plus avoir ça parce que ça va dévaluer. Si tu nous laisses avec notre terre, nous allons toujours rester riches. Il faut, mes enfants, les jeunes, dites ça à vos papas. Que papa, tout ce que tu as fait dans le passé, écoutez, tonton dit. Soyons honnêtes vis-à-vis de vous-même. Soyons honnêtes. Vous dites, écoutez, mais on va laisser quoi? L'héritage. Si vous aimez vraiment vos enfants qui m'écoutent là, faites quelque chose pour ces Congos-là. Tout ce que moi je vous demande, faites quelque chose pour libérer ces Congos. Nous sommes insultés, humiliés par tout le monde. Si vos enfants ne sont pas au courant, je les apprends maintenant. Nous sommes humiliés par tout le monde. On n'a plus cette valeur-là qu'on avait avant. Même un peu de valeur qu'on avait à l'époque de Mobutu. Ah, nous, à l'époque de Mobutu, on était déjà quand même jeunes. On savait ce qui s'est passé. Quand on passait même ici à Bruxelles, en France, partout, on passait, on dit, ah, Zaïrois, et Lokamakasi. Mais aujourd'hui, tout le monde se moque de nous. Il se moque de nous. Congolais, voilà. Ne regarde pas ce qu'il a mis là. Ne regarde pas tout ce qu'il a comme. Regarde, tu vois. Il s'est dit qu'il a beaucoup d'argent. Regarde. Ils sont dans une jungle. Donc, ils nous insultent. Et c'est vrai. On ne va pas contredire que non, ils disent des mensonges. Mais c'est une vérité. On est trahi par les autorités. On est trahi par les élites. Aujourd'hui, le Congo est là, à la voie de disparition. À cause de qui? À cause de soi-disant intellectuels congolais, professeurs d'université. Tous ces gens-là. Et moi, je me souviens encore, à l'époque de Mobutu, à l'époque, on voyait déjà cette histoire qui nous arrive maintenant. Parce qu'il y avait des Mobutu, ces enfants de papa. Papa, mais engage le professeur là, non. Mets-le tout autour de toi. Ah, Mabi Moulumba, professeur.
professeur, allez, professeur, allez, professeur. Il a commencé à vivre le déclin à cause de ces professeurs de titres académiques que Mobutu a suivis à cette époque-là. Des gens sans sagesse. Ils regardent que des papiers. Mais non, mais dans mon compte, il y a combien? Oh, je ne peux pas tout faire. Ils ne pensent pas à autre chose. Le détournement. Encore pour un petit. Bon, il y a le président d'un terrain. Donc, continue avec comme ça, il marche dans la terre. Petit. Allez, allez-y. Allez-y. Allez, il y a après. On va signer. Monsieur le directeur, monsieur le ministre, regarde l'accord qu'on a signé avec eux. Petit. Nous avons signé, mais on a signé. Ok, combien? Oh, 30%. Oui, 30%. La banque, na continue. Ok. A kotanga lisusu même te ba clause. Ba clause na contrat wana a kotanga ngo te. Ba kangi déjà mis na mato ina munoko ba kangi tout. Ba tine ka cerveau, ba cerveau ko tout libumu. Parce que quand quelqu'un raisonne combien je vais gagner, azo raisonner na cerveau te. Azo raisonner na libumu. Ah, libumu nanga. OK. Libumu nanga est bien plein. OK. 30%. OK. Check. Ayebiteke azo ko engager bana na yi. Souffrance bana ne ba ko payer yango. N'est-ce pas? Voilà mes chers amis bana some ko le Congo to yakina o wana ya makasi lelo po ti to le moko na bino. Oui, c'est très important. To mi challenge là. To luka ko yeba, to zo kele wapi. Nzera to zo kende là. Nzera to kende. To ko longa nango. Ndeko ko yina ngate. C'est pour l'intérêt de tes enfants. Tout ce que j'ai dit depuis le début jusqu'à présent, c'est pour tes enfants. C'est pour le bien de tes enfants. Tout raisonner. Les gens qui sont en face de nous, nos ennemis, ils travaillent pour l'intérêt banana bango. Quand vous dites qu'aujourd'hui, oui, nous allons signer un contrat de minerais stratégique, dans leur vision, c'est leurs enfants. Et vous, quand vous cédez, quand vous bradez, est-ce que vous pensez à vos enfants? Là, c'est la grande question. Quand ces gens s'organisent, envoient leurs messagers, envoient les gens pour venir négocier, pour arranger, ils voient, non, à la voix, nous sommes là, on a un problème sérieux, la crise est là, la faillite est là. Est-ce que moi, je vais laisser ça, mes enfants, cette crise-là? Non, on arrange quand même comme ça, voir quelque chose pour l'avenir de nos enfants. Est-ce que toi, quand tu signes, quand vous signez, est-ce que vous voyez l'intérêt de vos enfants? Vous voyez que quand non, ceux qui sont en train de signer, c'est nos enfants qui finissent par payer ça. Parce que dans les jours à venir, on va dire, ah, ce sont les enfants de tel, non? Ils sont où? Ah, ils se cachent là-bas. Ils auront honte de se promener devant les gens pour dire que moi, c'est le fils de X. C'est le fils de Y. Voilà, je suis très fier de ce que mon papa a laissé au Congo. Qui va oser de le dire? Raisonnons. Quel est cet enfant-là qui va oser de dire que oh, c'est grâce à mon père, hein? Je suis très fier de mon père. Ni t'étais mon père, vous n'avez pas. Parce qu'aujourd'hui même, ceux qui ne sont pas dans mon boutou, on a déclaré quelque part à côté là. Ah, Paul Maréchal. Ah, si tu étais mon père, c'est l'argent du Congo, bien sûr. Mais si tu étais mon père, on allait rester là une semaine. Hein. Quelque part, c'est une fierté pour eux. Posons-nous des questions, nous aussi. Non, c'est que nous sommes en train de faire là. Nos enfants vont gagner quoi? À l'avenir. Ils vont nous juger de quelles compétences? Parce qu'on était là dans les affaires. On avait la signature. On avait tout. On a laissé quoi dans ce pays? On a laissé quoi? Bon, tu as bien amoureux. Tu as dit que tu as division, tu as tribalisme, tu as divergence, tu as à côté. Oui, nous sommes tous ensemble. Tu as dit bien commun. Il y a besoin de nous. Mais tu as dit que la banane. Tu as dit lobby. Tu as dit la puissance de l'obati. Tu as dit pour nous, tu as dit éternellement tes programmes. Asdaraka mo konsi le kuta. Le kuta, personne. Tu as dit que tu as dit bon, tu as dit que l'héritage il y a ma béo. Que ban ba comme la famille s'appelle Nzela. Ba comme ko bombana.
bana koma ko bomba na quelque part non te nga na Congo la kokende te te cela ke na Congo ba kole ba koyeba ke ngai mwana ya ministre bwazaki na finance ministre bwazaki na mine papa nanga salaki des mandats papa nanga salaki trois depuis l'époque de Kabila il est là mais rentabilité c'est quoi mon père qu'est-ce qu'il a fait bana ba no tuna Christ te na okende te na ke na Congo te atikali ko fo ko mpoto n'est-ce pas matondo na bino matondo na bino voilà bande ko ngaba na somme ko Congo to ya ka ona poite chacun de nous ameyeba tozaba to kene wapi l'avenir du Congo ezali na maboko na biso matondo nzamba pombola moko na bino surtout le partage na bino nzamba za kati na biso poite bolimbisi na kanse bo moni écran eza comme d'habitude te to salika kana appareil poite esengela ki to sala nango poite to le bino auto bomba ki ezaka motuya et le plus important bo yoki o ebimi na kati monoko na ngai le plus important to sengela bino bo partager na bandeko nyonso o esengeli poite balanda biso matondo na bino nyonso to kutane mokolo na lundi ingeta ibobo